Merci Balandinho so bomesala kolanda. Bokoto konanu botal pas soali dans la porte en Amir. Dans la porte en Amir. Panza sango ya Congo dino image to saka boulot. Nde zalaka bon toi contre mutute surtout ba pandisa sango ya Congo. Ils sont ba la Congo. Donc soki mboka etambula pe bien te photo loba. Photo telema. To yango to tika ebe mboka poto ya ko panza sango ya Congo mais na kuteni pena ndeko nanga mobali awa. Ndeko nanga mobali mona pota solo aza pe na terrain. Na ebite soka yo sa nini? O sa nini? Biso to ye makambo ki sekedi. Bino mo bato akini boyi mboka ndeza. Ye aye awa aye koloba ke mboka eza bien. Aye ko signer ba accord na bango moko ezanga tina mapolo. Ça biso to za na a lobi déjà to beta ki le to yo sisa dossier mango esila. Ça lo penda na ba Belge na ki sekedi to sangisa bango nyonso. Ça lo penda bon na ba de ba. Ça eza win. Ça plaît na minute oyo to boyi na biso ba conseiller to boyi nini to pour sande mboka na biso liberté. Donc sande ya liberté. Donc pour ça la liberté. Liberté ndé. Bon la biso ils ont en ezalaki. Na Kabila na ki sekedi to pour ça ba monter. Parce que Kabila na ki sekedi ba yoloko moko. Olandi. To landi ko eza bon. Papa na biso lobi. Papa pesa mon komboko bana panza. Comment na Didier Osenge. Ça to siki mabe. Toi embaucher la panza sango Congo côté ko dispatcher à danger. To siki mabe. Merci Balandinho so. Merci beaucoup. Comme ça la kolanda panza sango Congo toujours papa. Bana poto. To solo kala bana poto. Papa, il y a déjà meilleur à Hollanda. Il y a un strela pour Hollanda. Il y a 5 étoiles de l'homme. Oui, ça va mon niveau. Biso to bunela mabele na biso to ninde ba collabo ba kende. Qui c'est que le roi a traité il y a ce pela abattre la Kabila biso to nyango te. Tous avoir problème na c'est que tous avoir na problème na balubate. Problème na biso ezaka bo kipande balongo. Bo kipa balongo na mboka Congo. Comment c'est possible biso ba kolombo ka to pays na biso? Le président de la tête à pays, il y a Congolais. Mais le ministère surtout, le député surtout, quand étranger les la pourquoi? Et là on a to boyango non. Le roi y a traité, to ko bengana na Chilombo, na ye Kanambe, na ba Jeannette Kabila na surtout to rotia bango en dehors. Maliba baksa 5e langue na. Mais c'est ça. Yango to na ba Belge wa, ba Belge, tant ba yaki kuna ko coloniser biso. Ba très combien de langues? Tout ça Lingala, tout ça na Swahili, tout ça Chiloba, tout ça Kikongo. 5e langue ngane utuwa. Pourquoi histoire na biso baningi ba fatifier ngwebe barabu? Et là, on a tout dit mangota. Il y a un candidat na yo. Mais papa, on n'a pas de candidat. N'a pas de candidat pour nous. Est-ce que bino mo Hollanda biso? Est-ce que a tort toi na raison? Na lobby tout ça attend normal. Bien sûr tu soutenir Félix. Mais Makambouana et le qui n'a parlement na biso. Pour nani kalezala te. Kabila le père. Mutu pas lobité. Mutu pas lobité. Et l'équipe peut gagner. Na pété. Ba moni venait que Rwandais moko mutu. Et puis à telemia, azo pesa ba itinéraire na ninga l'équipe yoka. Yé moko Félix Tshisekedi abano finga Kabila o aza Rwandais. Tant on pèse pouvoir, yé moko a chargé sur ma soeur commune o Kabila là sur Rwandais. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Bazolanda yo hein. Papa balanda. Moni Kabila ngo abika. Moni Kabila soka ya na miso. Moni mandefo na ko dié mais Félix wana lelo matin wana a senti là. Merci maman Solange Tangasol, merci. Merci. Ah toi la porte en Amir, toi la Belgique. Bon moi va prêter balia mais prêter mo kalini o lobate. Tu sais belé va Vision News TV zalia wa. Tu sais pende belé to yaki. Po to sala ka to couvrir événement oyo. Yango bozo mona. Bande ko ba na kanda ya mboka. C'est pas que ba contre Fachi. Ba système les corbeaux et les renards. Oyoki hein. So bomba. Yazo lo ba ezali, tanto lo bato sanza. Oyoki hein. Abombi nanu mais a sanza l'air moko. Bande ko ba revendiquer ka droit na bango. Mboka bomoni ka 5e langue ngo bakisama. Mais ba konti ba lobi na bango loroti. Biso to loba nini? Toyeka ko panzaka sanga mboka. Bibela sela. Toyeka ko panzaka sanga mboka. Donc toi ni contre toi ni pour. To yeka ka kodo solo la to ba réaction. Ya ba congolais eza nini na mukola lelo. Edgar mo konti Vision News TV to zana yawa. Mama na biso. Mama mo ko loba. Mama ya loba na lugo. Ya ka do solo la. Baya to solo la. To zana na installer matériel moyen to ya sukuna ya. Biso ndeko na biso mobali yeyo auti pe musika ayeka kapona to solo la
kanda ya mboka na ye ndenge mboka ngo etambula papa yebisana bango baolanda yo Sandra Moseka. Oui, Sandra Moseka et topé ça bonjour na peuple congolais nyonso o baza ba vrai congolais ya miyibité ya fraudité o balinga basaka na biso n'usurpateur Kabila n'usurpateur Tshisekedi et aye awa pona asaka na biso et tout monde ba pasi et ba maman bazo za la violer et bande reçu bazo za la tuer partout Congo est commis secteur moko sécurité za soutenir na pays na biso. Alors tous on a droit à réclamer ba droit na biso na pays. Tous on a droit à réclamer yango toye awa lelo biso na bango. S'il faut batu bakufa et batu bakufa. S'il faut batu bongo balala batu bakolala. Yango toza awa lokola oza pays bongo ya démocratie. Toza bongo na droit ya ko réclamer ba droit na biso parce que pays na biso ezo la bongo etambo na ba miyibi et etambo na ba tueur et pays na biso comme lokola bongo avion zo tambo la bongo sans pilote ko kumba yango alors e kozala explosion et tikali mukebo kaka explosion na mboka na Congo. Donc l'autre toza pour que to loba vérité pour na mboka na biso Tshisekedi ye ayibi mo et yazo continuer bongo aza ba tcheka batie mutu mo lokwa elilingi ya pamba liboso pour que bazo conduire bazo manipuler azo ya pona alonga su mitema na biso ba ko kabiso te biso lona bango toza awa. Merci bandeko elo kokata ti papa ngai elo na yeko lobako bala ki bo fongola miso c'est le bureau organisa qui se guette déjà président qui se guette à président na minute za Kabila vous comprenez autant il y a un ministre Félix qui se guette ou bien député nani Kabila nito yenda azo gérer ba envie présidentiel wala yenda gérer so botu na nga Kabila qui fait Félix qui se guette avion ni na yena ngo avion ba Rwandais c'est vrai donc na biso ayena avion ba Rwandais bongo avion ba Congolais mais Kabila tikana nango Kabila za na ngona Kabila yenda gérer Belulu va kuna matata ozoyoka avion ba Rwandais envie présidentiel mutaza ngo Kabila ezala mibale mais Kabila o gérer na minute mais tout monde ye Kabila na mboko ya li na mboko ya mupa Mugabe utokufa kuna Mugabe ageso na avion ni envie présidentiel pona boy ba ke Kabila wana yende président yenda zo konza nga tuni bango ka batangela ko mo ya ministre ya Félix Tshisekedi ta moko nani azadi en tout cas batuni bino bopesa ye réponse nani bopesa ye Kabila yenda ko gérer ba soldats ba généraux ba nani tala ba komele kuta zati azati iza ya solo azati on a lobeza solo azati on a raison ko azati Kabila yenda ko gérer ba ministre ba généraux ba nani Félix aza étiquette ya pamba on est Kabila elo ka sali elo ka pesi Félix il a ka voyage à pamba aza elingi ya pamba o nani ayemba comprendre aza ventire aza matama onde soki eloko naozela ina ko diemela matama na lelo naozela. Merci bandeko nyonso bolanda biso panza sango ya Congo bozoyoka kanda ya ba Congolais c'est pas moi na otinda bwa baloba mais bazo revendiquer cause moko boye valable donc bana kanda lelo lokola ezalaki ye moko Félix Tshisekedi aza na mabele ya Bruxelles awa yango bomoni bato baosangana déjà po bakende kokutana na ye peuple aza na posa kutana na Félix Tshisekedi lelo basololane farafara. Alors papa na biso pe auti mboka musika papa auti mboka musika auti na mboka ya France alalaki awa lobby azalaki na manifestation ezalaki de 9h ti 21h debout ala posa loba apesa bino message papa yebisa bango na moi message moi. Bonjour ma frère ma sœur Nabiso o bozali en live bozali kolanda ben tozali awa pona kobundela pona mboka contre ndeko oyo azali receleur ya fraude électorale bénéficiaire ya hold up électoral oyo tobengi na kombo ya Félix Tshilombo oyebi yango bien soki lelo mboka na biso ezali ko avancer te soki lelo RDC eza toujours kozonga sima pona batu lokola bango bazali ebele na mboka wana parce que mboka na biso oyo soki tozali na bato bazalaki conscient bato oyo bazalaki honnête mboka na biso ngeza na niveau moko les plus élevés na niveau ya Afrique parce que na ba 1960 les biso tozozwa indépendance niveau de vie ya congolais oyo tobandaki ko benga ba Zaïro na ba 1970 ezalaki égal à un niveau de vie d'un Canadien mais lelo oyo bota niveau Canada et comment niveau de vie ya congolais ezalaki égal à un niveau de vie ya un Singapourien mais botala lelo Singapour ndenge niveau et comment niveau de vie ya congolais ezalaki lokola niveau de vie ya un Coréen du Sud mais botala lelo oyo Corée du Sud niveau et comment pour nous seulement 3 exemples wana
c'est-à-dire que na Afrique biso ba congolais to lekaki Afrique noire mobimba na niveau de vie parce que on avait tout ce que l'homme sur cette terre pouvait avoir pendant qu'on développait mboka na biso. Mais les autres comment les quantièmes? Les derniers de la terre. Donc comment les derniers parce que les oyo qui fanatisme eleki batu baza ko soutenir mutu moko oyo incroyable. Donc nasangi kutumo parce que lelo oyo on voit bien mutu oyo azali na tête ya pouvoir tala lelo ba belge il y a na Belgique awa vous constatez bien azana na Belgique média belge yali média moko totalement indépendant ceux qui yo yé bako yamana bango yo bango bana na problème de bana besoin ba loba comme média ezali seulement maloba alors bisonde eloko Félix azobanga biso yé na ba adepte na yé ezali maloba alors awa bango moko ba baptiser ngai awa balobi nazali ceinture rouge ya maloba pona biso tikali kaka parole toloba pona Félix Tshisekedi ayoka pona Félix Tshisekedi azongisa pouvoir o eza ya yete parce que pouvoir toyebi yango yo na ngai ndeko na ngai pouvoir ezali ti lelo na maboko ya usurpateur oyo toyebi ya Hippolyte Kanambe alors ndenge ezali wana bandeko na ngai nazali kosenga na bino bozala mobiliser pona mboka ekoya te lelo mboka na biso ezonga sima tokoma ba les derniers to bendi mokila parce que biso ba congolais to kangi maboko to vandi kimia to tikeli ba rwandais ba diriger biso mboka na biso ezali diriger lelo na armée par l'armée rwandaise. Félix Tshisekedi a signé l'accord na Kagame. Ayebisa bino teke accord akendaki ko signé na Kagame yali po troupe rwandaise ekota na kati ya mboka na biso. Troupe rwandaise to monaki a essayer kota gi depuis 3-4 mois eza na kati ya mabele na biso côté ya Minembwe eza kuna. Est-ce que c'est ayebisi bino combien de militaires rwandais bazongi et puis bakozonga lisusu te bakotikala kaka wana pona ko sécuriser côté wana etikala mabele na bango un jour Rwanda a proclamé comme étant territoire na ye. Alors ceux qui tozo tikala kana sima ya bato lokola ba wana to betela bango maboko a Félix ndeko na ngai azu pouvoir to tika kaka mendeko pouvoir bazwa kango ndengo wana te mwana koela ote bulletin ya examen azwaki na classe ceux qui ayeli okaka azu avec 60% ayebisi yo te ke na cours ya géographie azwaki combien na mathématiques azwaki combien na histoire azwaki combien yo ndimi kaka 8 mois na nga réussir mais non papa atala ka bulletin ya mwana oyo na yebi azala mayele te mais ayebisi nga azwi mais il faut na tala na niveau nini oyo ye azwi ta mosusu mwana aesue na cours ya français mais na mathématique azali makasi mwana mosusu akoza na mathématique azali pena nul ayebi kokalkule te mais oyo ezali kotanga soki abandi otangela yo journaliste ekutu osima mais wana koyebaki ya mwana ngai azalaka makasi na option boye tala bapoint azwi yango oyo mais Félix Tshilombo ayebisi biso te na mboka nini oyo ye azwaki bapoint ebele oyo esaliki ye lelo aza proclamé mais lelo na Kinshasa azokotambola na Kongo Mombesika azokende tozomona ngulupa bato bazolanda babeteli maboko mais bandeko na ngai bozobetela ye maboko asalini boyebi bien ke bino na kati na bino mingi bovotaki ye te mais aye ono totika kaka aza mwana mboka mais aza mwana mboka na nsima na ye eza Kabila ye moko alobi ke Kabila akomi partenaire na ye Kabila ngo azali partenaire na ye Kabila awutaki koboma bato na siège ya IDPS atumbi bato akalsine bato kotumba bato na kati akei mpenza atie moto na kati bakangi porte batie mpe moto na porte mpo bato wana bazwa moyen ya kokima te bato baziki na kati Kabila oyo abomi Rossi Mukendi Kabila oyo abomi Shebeya Kabila oyo abomeli biso Armatungulu ti lelo oyo nini nzoto emonana te soki apesa nzoto na ye na bambwa na ye balia toyebi te Kabila oyo azwa nzoto ya Fidel Bazana akenda kobwaka yango soki wapi toyebi te soki bambwa na ye mpe kaka bato balia yango toyebi te Kabila oyo abomeli biso Pasteur Lukusa Kabila oyo abomeli biso ba Monseigneur ebele toyebi na este na Beni banganga nzambe ebele oyo toyebaki oyo bazali koloba Monseigneur Kataliko akufa ba Monseigneur ebele bazali kutu ebele tina kotanga te mais Kabila oyo asali biso carnage na Beni carnage na Butembo na Rubero na Bunia tomoni na Kisangani massacre salama kuna ba porta même plainte donc bandeko bolimisa mpo nazali kozwa basujet nyonso en globalité parce que toza na temps mingi te mais Kabila oyo asali massacre na Kasai Kabila oyo asali massacre na Yumbi asali massacre na Bakongo est-ce que lelo oyo tokoki kotanga région moko ya mboka na biso oyo Kabila azali kosala massacre nyonso bakata katanga tobosani te c'est toujours le même Kabila tobosani te oyo bayinyele na nini na Ozaïr tobosani te donc Kabila a massacré partout et lelo oyo bandeko na biso baza kobetela ye toujours maboko parce que ah non Félix a ndeko na biso mais Félix abala ni na Kabila bato soki basali alliance bakomi mutu moko
Félix alobi na biso, oh to limbisa ye, to changer, to tourner la page. Mais oui, on veut bien tourner la page ndeko na biso Félix. Mais so lingi to tourner page, kangela biso Kabila, tie la biso ye devant la justice, tourna ye, pourquoi asali tour des massacres et puis bandeko na biso bakuvi pona nini, ndenge nini ya ki pauvre, alelo comme milliardaire. Yé muto akomi kofuta na ba lobby awa na poto akomi kofuta na ba ministre belge pour na basale la ke ba lobby basale la ke toujours promotion pour un jour yazonga na pouvoir azonga toujours ndenge azalaka et puis Kabi Félix yo tikiye azana simana yo bimi liboso lokola kaka masque yango yo kisoyi bandeko mso ba lobby ke Kabi Félix azali étiquette azali masque azali placebo, ce n'est pas faux. Placebo bakopesa yo zozo on a idée kozo mela kisi ya solo po obika au moins on appelle placebo ezaki nango kisi te bapesi yo ba poussière ya fufu na kati ya nini ya ampicilline batie na kati ya flacon wana ya nini ya terramycine voilà batie yo poussière ya fufu yo meli 2 jours après leur fièvre na yo esili par la force de la nature yo lobi terramycine wana bikisingai mais non ezalaki nango placebo. Yango bixio te pose poussière ya fufu obiki kaka par le miracle de Dieu parce que nzambe se permettait ite ke okende pose ki ngonga na yo te eza lokwa ba oyo bazali na bakata kokombe bazala pe na ba pharmacie te kuna abeli omona une semaine après malade esili atelemi ndenge yo po melaki placebo otelemi okanisi ke o terramycine bikisi yo nzoka yango te ndeko na ngai tozali awa pona ko dénoncer hold up électoral ya Félix Tshisekedi ndeko moko awiti ko ya awa azali na yebite ceux qui azali kassayen mais azali charnu hein donc ceux qui tolobi charnu azali ndeko oyo donc alela kolia alia mingi donc awa na poto to alia na surtout na Belgique ezali célèbre na ba saucisse Belgique yebani na monde entier na frites donc tellement liya ba frites belé alia ba saucisse belé azana nzoto benga ya minene ye alia wa ko le biso oh non c'est vous les combattants biso to poser des questions to bi oh nous les combattants, qu'est-ce que c'est cette question? Oh non, nous avons un combattant moko, ba menacer qui va ndeko nanga ngabi mais ouais, yo ya ko menacer au moni ba combattant. Oh non, natali vidéo. Biso to yebisi to bi oh, mais ndeko nanga yo za na mboka ya loi awa. Vraiment yo za na mboka ya loi, o ya luka mto agresser ndeko na yo na kati ya foule. Et ça la maraté kene kaka na la police porter plainte. Na tuniye, au mona ki ba image ya bato. Oui, na mona ki na bi mais oza na image na bilonga bato wana kendo porter plainte na la police. Ozo luka mutu agresaki ya na yo awa mais oza na mutu te na mboka ya loi ozo ya luka mutu agresse ya na yo na balabala mais yo moko soko simbi mutu prison ekolia yo po mbila pe aza na sima zo kotala yo mais yo zali zo ngai lelo mutu agresse ngai na ke koluke na balabala te na yebi na keka na la police non ce monsieur il m'a agressé je suis venu porter plainte et puis la police va s'en charger le reste c'est pas mon problème alors yo ya koluka mutu agresse bande ono na kati ya milieu na biso. Et c'est pas ça bisoté, tu peux ça dire réponse qu'il fallait. Et puis il y a moko à comprendre qu'il avait tort. Et puis parce qu'il y avait déjà 100 manières, il y a kati na biso sans nous dire bonjour, il y a balamo abani ko sommet batu, a luka muto abeta ginde konaye. Na ibisi a que luka muto abeta ginde konaye na la police a que porter plainte. Bon, muto babeta ki na bandi ko ba combattant azalaki rwandais. Donc mais il y a apesi ngai kombo ya bakasayen. Oh kombo alobaki kombo nini? Ndeko. Alors il comment Mukenge Chai. En tout cas bandeko ba Rwandais, bandeko na biso ba Kasayen, bosala keba bandeko ba Rwandais baza ko izwa ba kombo na bino na ndenga mukete. Parce que lelo oyo na koki ko ndima te ndeko na ngai oyo azali Kasayen pur sang Kasayen o ngana yeba ike mutu ya lolendo de mulu vantar o biso tozo kola to ba de mulu vantar mulu balingaka te ba nyata ye basaka n'esprit ne ba kosele likambo po alinga azali mutu ya honneur lelo oyo honneur ya baluba eza piétiné foulé au sol na ndeko Félix Tshilombo tala lelo na ba Rwandais baza ko ba kombo na bino pona ko salir image ya Kasai. Lelo nazomona na ba photo bazokoma o Kasai Power boche photo ya ndeko na bino Félix mais ndeko na ngai Kasai Power donc Félix a comme le président ya Kasai il n'est pas le président du Congo c'est triste et dommage tozali na bato ebele bazali côté ya biso na ba internet bandeko ebele bazali kopé biso ba mateya vraiment tozali ko saluer bango courage ezala toujours ingeta natikeli parole na molobeli ya peuple mokonzi Christian Bola Biama Mwana Mayele parmi nous donc il est là
azwa parole. Merci balandi ya panza sango ya Congo bo monaka bazoleka boyebi elongi boyebi yango moi to expliquer plus até aye kwa loba. Papa Christian. Oui, ça va merci mingi donc vous allez en direct panza sango ya Congo. Il y a Panza Sango ya Congo. Edino Bilengi TV, Edino Bilengi TV. Donc suka na masolo. Tozali awa ezali tobay toza sur 2 jours. Biso de Outaï Paris donc France na yo. Oui. Tozali bata France yaki. Lobi to salaki musala au Congo etini biso to sala. Oui. Lelo toye donc continuité après donc voilà to jonga batas ko vandaka. Ezali amour patriotique. Ezali amour il y a nation. Nous représentons la nation congolaise. Batuko bangba sa partition autour de sécession sociale donc unité nationale au ya Congo doit tolérer yango jamais. Donc makamu o tout olobaki avant et c'est justifié lelo. Donc tozali wana toye pona ko défendre Congo o ya ngai ya yo ya ye kuna. Donc mutu nyonso oyo akoya pona diviser batu tokondima yango te. Je répète, ba tribu na ba ethnie ezali ya ba famille songolo pakala te, ezali ya Congo, ezali ba propriété ya Congo. Donc mutu aza komona ke naza ko sala pona tribu na ngai oza ko mikosa puisque jusqu'à la preuve du contraire il y a un vouloir vivre collectif toza ensemble. Bango yé Félix aye na tribalisme aye ko casser et là wana toko tolérer yango te. Donc, il y a toujours 5 ans à Batou, unité nationale. Félix Boébi n'est pas payé pouvoir. Félix Boébi, puisque donc, on a droit à bien tacite reconnexion, c'est-à-dire, exemple, il est locataire, à foutre les panayo, contre Sili, et qu'on maintenir un endroit comme on loyer toujours. Donc, c'est-à-dire, on reconnaître et à continuer. Donc, ce que on a volé politique, Félix Azaliwana, c'est ce que j'ai pu comprendre hier, puisque tu as un intérêt de comprendre ma solo. Félix Nenga n'est pas roi, aïe boé, à quelle place il a fait de venir, donc c'est quoi? Félix, donc Kanambe a dirigé Congo officiellement durant 12 ans. D'où il a droit de signature, il y a Mboka, il y a un contrat, il y a une convention, etc. Sikoyo, président Oaye Sika a renoncer à un contrat léonais. Le fait que le contrat est chinois, russe, allemand, tout Sikoyo, on a quand même Rwandais pur sang. Sikoyo, Bazali bloqué, fallu la gagner, il fallu impérium donc commandement militaire pour le Félix. D'où ce qu'on va contraindre, il faut le président Oaye Sika à continuer la logique Oya Bango. D'où c'est Félix qui avait signé. Contrairement, là maintenant c'est hier que pour ça, on a commandé ça, on a des éléments récupérés au terrain, on a béni bango, on a contact tout ça, on a explicité problème. C'est Félix qui a signé les contrats, continuation à contrat Oyo Tuti Power, signé qui. Tout maintenant, États-Unis, toujours il y a des autres États-Unis et téléméli yango. Mais tellement qu'on a toujours la diplomatie, États-Unis et téléméli yango. D'où ce que États-Unis, bazoluka position na bango par na bango na Congo na loba yango bako tikaka eloko wana te. Ba richesse wana siko il fait zonga na États-Unis d'Amérique, surtout minéraux moko stratégique, uranium, cobalt, banini. États-Unis siko azali sous-souté oyaka entre guillemets précaré naé. Bien que ma beleza ya biso, ma beleza mboka ya biso, mais depuis 60 ti mobuta longwe na ndenge makamisa maki États-Unis mutasimba ka biloko wana. États-Unis business ya Bill Clinton aye abotoli apesi bakagame, sikoyo États-Unis état par Donald Trump il fait le wana ezonga guerre eza wana yango ba belge ba yebisie position américaine. Donc invitation à eza do ba yebisie position américaine. La position américaine doit être bien claire. États-Unis, bopesi ba russe, bopesi ba allemand, bopesi ba États-Unis azali na eloko susute. Yango ba yebisie pour to signer ba biloko wana il faut États-Unis to yeba et puis ba pesi timing. Donc il faut l'ongolaye, soko boko l'ongolaye, nous on va prendre nos dispositions. Voilà un peu makambo otoyoka qui lobby vraiment na terrain à source puisque ngai aussi na idée wana te
mais base ya raisonnement ça moko mais ce que eloko ya signature ya contrat pour s'en convaincre Laurent Désiré Kabila tanga yaki aboyaki biloko musuku buta signaka boye biango abi biloko wana non je ne reconnais pas bola na mobutu c'est la même chose Félix il fallait ça les loko wana nde Félix ça sali continuation contrairement à CPLI puisque ba PC poste ba bibo toi tu vas faire ça donc il faut ndima biloko biso signaki Félix ça sali continuation c'est là où biso doit comprendre on dirait net que Kabila signaki. Si il y a un président Sika entre guillemets, tout bien protocolaire. Si est-ce qu'on dit biloko ngai prédécesseur na salaki ou pas? Donc pour mais il y a personne 12 ko il y a des checker si andimi a signé, c'est là où il y a les vrais problèmes. Donc il faut peuple tout travailler dans la thématique dans sens c'est là où il y a les vrais problèmes si position américaine et États-Unis donc Azali côté le Mélango, Belgique, Azali côté États-Unis, donc France aussi. Donc voilà la situation. Oyo, Tozali Nayango. Donc voilà. Oui. Donc Bandeko. Oui. Ouais, voilà donc. Maman. Voilà. Naïne na kangaki oyo Azali Rwandais wana. Azali na kati ya ceinture ya président Félix Tshilombo. Moutouana Rwandais. Oui. Azali Rwandais. C'est moi qui l'avais interpellé. Oui. En tant que commando. Ngam Nakangaki Moutouana. Na 17h45. Na 17h45. Alors, Azali ex-militaire rwandais. Azali coopéré na kati ya ceinture ya Félix Tshisekedi. Tango azakoya biso tozali na frontière na basoda ba policier militaire armé ya ba belge azako kita kokota na kati ya fédération des entreprises belges pa président Félix azalaki koyamba bapaya na ye kosigner bisinya na ye mpona koteka Congo na basignature bidon ya lokuta ya papa bayiba biloko na biso baressource na biso asi ya mabele bairanium bacoltan bacobalte aye kosigner mukanda na fédération des entreprises belges sikoyo bato ayaki na bango bakoti na kati na salle bapake bavoiture bakoti na kati na salle sécurité eza na libanda eza okengela liboso ezali basoda babloke biso tokota te namoni rwandais wana auti kote ya likolo na nzela ya monene azoya mpo akesa ceinture ya bapolisier belge akende kokota kuna na kati ya biro ya epai na salle ya réunion na interpele ye nakangi ye yo oza nani ote nazali na président oza congolais te ale double pate akimi abandi okima nalandi ye na saisir ye bamasa baye bakangi ye bandi kobeta ye azaki na dokima na maboko badokima ya bapasseport ya barwandais na photocopie ya bapasseport na kombo mibale bozala na ngai bapeuple congolais ndenge mboka ezokotekama mboka ezali infiltré passeport tokangi ya barwandais aza ne ya Kigali aza congolais te c'est un natif ressortissant rwandais un militaire rwandais oyo Félix Tshilombo bazali kofanda na ye mpona kosala mosala kobebisa mboka na biso koboma peuple na biso tobotoli ye mukanda na ye azalaki na dokima na maboko na saisir tobotoli dokima na telefone na ye tosaisir yango tokandi kobeta ye totala boye azali rwandais na kombo ya barwandais ne a Kigali tokosala nini na passeport ya bacongolais passeport mosusu ya barwandais azali na deux passeport ya Congo na passeport ya Rwanda ne a Kigali bongo sikoyo tokolobake mutu wana azali congolais. Non, ce n'est pas un sujet congolais. Azali rwandais. Donc mobilisation na mabele a betami mabe. Bon nyama, bon tabac a betami. Ba soda, ba policier belge, ba ye noki. Ba mboni ke mutu wana rwandais wana occupant wana za danger de mort parce que ceux qui soda yakate ne tonga tout barré. Heureusement ba bila ba ye, ba policier belge ba ye bakuti rwandais wana ya soda na se toza kobeta ye
baye kopompe biso bagaz ntango bapompe bagaz topanzani miso esali mpasi tose retire tactiquement tose récupéré tozongi na nsima totiki ye na mabele baye kotelemisa ye bakimi na ye bakontinue na kati ya fédération ya entreprise belge epai président félix azalaki tala babiloko boye bandeko ba bolingo mboka biso eza kokende wapi mboka eza kokende wapi félix azoteka mboka na biso aza kosinye bisinyasinya aza kondima bindimandima droit moko ezali te mpo na ye azali na fronte ya kotala makambo oyo azali na fronte ya koboya likambo nyonso aza kosinye bamakambo oyo eza na change na ye te ayebi na ye pouvoir te azali novice na pouvoir baoyo baza na pouvoir baza kokosa ye bazokosa ye bayebi pouvoir bayo bayebi politike babelge baza kokosa ye baye kotraite dossier ya uranium yeyo azoleka baye kotraite dossier ya uranium baye kotraite dossier ya cobalt baye kotraite dossier ya babiloko na biso bacoltan aza kosinye bisinyasinya donc mboka eza kotekama barwanda epai bamindele epai bazopie mboka na biso yango wana naye kopesa bino témoignage mpo ngai nde bokolo ya makambo wana azali un sujet rwandais na kati ya ceinture ya sécurité ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Voilà mes frères compatriotes congolais, je vous remercie beaucoup. Ngai Wabino mokonzi militant ya MLC, Mouvement de Libération du Congo, il y a président Abisso national Jean-Pierre Bemba, chargé en mobilisation, propagande et animation politique du mouvement. Je vous remercie. Merci papa. Au revoir. Maman, le message Annie. ingeta bamama Kongo batata Kongo soko kotala elambo na lati oyo botanga yango malamu nazozongisa boye botanga biso bamama Kongo bosonga na banoko yana nazalaki neti téléspectatrice soki baza na marche nga nazotala mais eloko nini etinde nga na kota makambo eza ebele komona na mboka na biso neti sikoyo bata fiji tozosola na bango na telefone bamama biso susi wana esali nga na ye kokota nakoti oyo babengaka komba wana ndenge bazoboma bamama biso soki mama oza na zemi ya 9 mois oboti mwana wana aza na kati ya libumu bapasoli ye bazwi ye batie na liboko batuti ye yango na pasi wana ntango sikoyo baye kozwa pouvoir ya mafa babotoli yango président Fayulu tokanzaki balobe totika Félix aza mwana mboka tokanzaki bitumba wana ekozala so te bakoboma bamama te so bomoni nga lelo awa eza mpo bazoboma bamama bazoboma batata bazoboma bana mike basali nini génération wana ya jeunesse oyo après 200 ans nde bino bakolo français bolobaka bango bato bakozwa sikoyo relève ya mboka Congo sikoyo bazoboma progéniture na biso yango na biso so bomoni ngai ya bamama bana na biso toyeba kolakisa bango nde bazopesa bambongo ngai namoni te me na ndenge nazoyoka bato oyo bayebi ke bapesi bango bambongo tozo bambongo me bolakisa bana na bino mboka oyo place biso tomuti eza ndenge nini bamama batata bandeko so totelemi lobi totelemaki mpona Félix te bomoto na ye mpona ndenge ye atiki makambo nyonso oyo bazosala bazoboma biso akoti mpe na vio na barwandais na biso mpe toza na bandeko na biso barwandais nana nyesi na ngai aza rwandais ngai mais tozoloba mpona bongo te mpona makambo oyo bazosala boyoka nani toza na bacoltan toza na diamant toza na étain toza na nyonso oyo toza nango po yebisa biso école to université nini oyo ezali na Congo oyo basalaka toyekola yango bamosusu bazalaka baza na batorti na bango baza na bamanyoka na bango ebele banyoka oyo baserpent bato bakena kotala yango biso eloko te diamanga nayebi yango te namonana na misi nanga boye te ya kolata wi oyo basi basala deja mais oyo botoke nomona yango eza te bamama e batata bino bato bozozwanga bambongo
botala nani bandeko na biso toza na richesse bino mpe bakonzi ya mboka soki bosali banini na bino bakor na bino bokomona te ke biso bazoboma kaka biso bokozwa te mbongo ata ndambu bolobi mpe basalisa mpe Congo eloko moko eza na Congo te mbongo ezali te kaka biso tokende otindaka mpe pasi na motema omona ndeko na alobi awa na miniti nazoloba ndeko na nga auti okufa nazolela ye me na ye kaka oyo ayebi ndeko na nga auti kokufa me na ye mpona nini mpona pasi ya Congo susi ya Congo tosala makambo wana te biso wa mama Congo tala tozolakisa bana na biso babetaka biso babumbisaka biso bafingaka biso lobi mwana moko afinginga ayebi makambo te tolakisaka bana mboka na biso Congo awa tokozonga na biso tokozonga na bamboka na biso so tokomi mibange tokosipote moyo te emalili te ifo tozonga ingeta en tout cas ba mama boyoka nanu bino bata gouvernement bozondia mais kotala mpe nsima na bino mbongo kozokozwa mutu moko te akufa akenda na mbongo mutu moko te akufa akenda na diama ata bato oyo nyonso ya mboka oyo bazozwa bakonzi ya mboka oyo bazozwa ntango akufaka ntango akoma mobange bato mosusu basokolaka ye bao baza ba aide-soignante bayebi ntango akokufa ata alukaki cercueil aponaki cercueil na ye ngai nazwi cercueil ya 1000 soki ya 2 millions soki de dollars me mutu mosusu akosimba yango ntango aponaki kavo na ye wana mutu mosusu akokotisa ye ozoyoka alors tout est vanité bandeko na nga okozwa nyonso ozwi nyonso papa Mobutu azalaki na nyonso ezalaki na Maroc azoki eloko moko te papa Rabi ozwi nyonso mais lobi nango biso tobengo papa Rabi na parce que biso toza ba mama respect ozoyoka papa Tshisekedi soko ozwi otiki papa na biso ye wana papa le grand prêtre akufaki akenda na eloko te yo moko mpe mokolo okufa okende eloko te ntango olalaka kanisa bino to bokende toilette ovandi okanisi esenga lelo soyo nakufi nakomema nini nazoboma bandeko na nga bandeko na fisi bazokufa na Manyema bazokufa na Goma bazokufa bato bazoboma bato bovandaka nani bokanisaka ingeta landana ntalana neloko soki nga na telemi lelo ata lobi ata après 100 ans bakoyebake mama Congo do atelemelaki mpe mboka bambe bamama oyo batelemelaki mboka lobi toza sûr ata lelo ebongi te dans 100 ans peut-être ekobonga mais biso pourquoi 100 ans tozela na mosusu dans 5 ans ekobonga ingeta merci ingeta mama Congo merci vraiment ndeka tolobaki to continuer masolo na biso toyeka kopanza toyeba posa ya peuple na biso mpona mboka na ye alors papa Christian azongi lisusu na ye mpe obakisa nini papa non tokobakisaka ke donc il faut tozala na unité nationale nde mutu tokosala construction ya Congo lelo lobi puisque barwandais bayeba badétruire unité omoni bandeko na biso mosusu par erreur par snobisme politique balandi elan wana yango biso toye na sens ya stop donc tozali mutu moko toye te mpona tobunda na bandeko na biso non donc biso toye na intention na te toye ko faire passer message et le grand message est passé hier bandeko pe o bazali na Félix ba reconnaître yango puisque monde entier lobeli yango c'est ça notre message c'est ça notre travail. Félix a gagné l'élection te mutu a gagné ezali Martin Fayulu. Félix est venu pour faire la pérennisation n'est-ce pas ba acte juridique, c'est-à-dire à pesi biloko oyo kanambe batuti ba pesaki ba puissance totangaki liboso donc Allemagne donc ba Russie ba mboka wana d'où sikoyo yangoyo et Martin Zete et yeti awa na Belgique toyebisa bino que Congo on voit la Belgique mais à l'origine na essence na création à Congo c'est pas seul la Belgique bien que donc partie historique ezali que c'était une association internationale du Congo
il a été tenu par Henri Morton-Staley. Henri Morton-Staley, donc, qui est cette fois-là, na roi Léopold II, on a pas le territoire, mais il a précédé l'association Moussoussou, il y a roi Léopold II envoyé par l'américain dans le journal New York Day, New York Day. Donc, lors des travaux maintenant, il y avait antagonisme, il y a deux grandes puissances de l'époque. Angleterre, ils allaient soutenir Portugal et que les États-Unis, ils allaient soutenir l'agence internationale, il y a Congo, au roi Léopold II, voilà, voilà. D'où la création, tu expliques, le problème est allé donc Belgique a allé oui, mais États-Unis d'Amérique, ils ont yango yotango na kene les États-Unis ebisaki bandeko bazali kuna ba Claude Mutima ba Edo Kombana ba Joël Condé donc ba président ya communauté Valais Manguitu kanga binonde lobbying na bino tondimi yango binonde il faut bo komaka il faut bo ningisa puisque en définitive États-Unis ont tapé sa position. Donc, États-Unis ont fait sa confiance dans la Belgique, mais Belgique est trahi rien. États-Unis Bill Clinton. De leur vérité, ils allaient en face. États-Unis, très carré qui n'y est. Est-ce que Tchad, Congo, comme le roi Irak, Bengana, puissance Moussoussou, est-ce que la puissance de Sénégal, Babunda, pour eux, mes alliés, Babunda, on a diplomatie, la diplomatie, la diplomatie. Ayaki Awa, dossier on est Toki. Et pas Charles Michel, et pas donc Charles Michel, et donc roi, et puis Nandenga Kendek Wana. Et bah yebisi, bah ko signé Mikana on a té, puisqu'il y a la confiance, il y a peuple té. Azali président, bah Congolais n'y sauté, et Bimi Kuna place que Zalaki. Donc c'est très important dans la politique. Acte de ça, il y a un incident politique, to créer qui en to inga qui ça mabongo et ça mi fait bongo. Incident politique, to créer qui en et to se peli vraiment la police belge, merci Mingi. Donc bah approcher Bisso à quelques mètres près na Félix. Donc et ça maté. Donc ça dit en tout cas merci Mingi na acte au police belge Salaki. Donc les lots aux Ali Awa et Ali deuxième journée, nous venons pour faire tâche. Donc nous sommes un, unis, indivisibles. Moutou Oyo a un esprit séparatiste. Oyo a un esprit à sécession sociale. Voilà le message donc au grand journaliste Edino donc Yango na faire passer. Na évité sauver Edi Bolombo. Maman Edi. Greffe international pe soka ko. Message ça raté mais on va en tout cas mon équipe petit frère. Et puis ça prend bon. Mon équipe. Ouais. Ah, je disais la Zolanda. Rumba. Bon, naebaki benga kitosio la guerre naebaki oyate le gozo yo quand tout bien. Mais toujours en Paris kala mingité on va être ensemble tous sur la makamamboka toujours makamamboka yo mo remission na ningo sala ka mbote na batutu bona na biso bomoni biso présence na biso ata bomoni waya ata bomoni commandant isote biso tozali wana ngala za administrateur général ya peuple donc tozali awa biso bakisa bola ningo baliki wana ba ipo isa toye pourquoi to passer ka ba message lelo to tient na second plan o to tient en premier plan oyo ezalaki lobby tout le monde qui est taliban à mon côté. Les talibans va déserter chef na bango. Le grand taliban na bango oyo a usurpé pouvoir. Oyo a sali magui na ba Rwandais, ba tout Rwandais oyo ba ko bomba peuple congolais. Vous vous rendez compte de ça? Grave. Hein? Que vous allez vous êtes en famille, mais moko na bino abini pour à protéger ba criminel au bazo mabino moko na kata famille muto ndengo na bobenge ndeko ndenge donc azali sou ndeko na bisoté message d'ailleurs passer les bino na wana tous ceux qui considèrent Félix comme étant un des nôtres se trompent énormément, notamment batuluko na neti bataliban bandeko na biso ya bakasayen oyo bakasayen oyo babunga nzela bandeko na biso ya IDPS oyo babungi nzela oyo conscience ezosala te toza kosenga na bino bozala na bozwa bozongela mwa ndambo ya conscience po boyeba danger nini botie na mboka. Le pays est en danger, l'air est grave, nous le disons tout le temps, l'air a sonné,
Hein? L'heure a sonné. C'est grave ce qui se passe au Congo. Même les Bamindele, les Bayambi-Bisolobi, les Belges, ils en sont au courant. Bazali au courant de tout. Bayebi ce qui se passe. Bazak bako regretter mais bango quelque part pays na bango pour vivre. Ils ont vivre comme le pays sur le monde entier. Na ba ressources ya Congo. C'est le Congo qui nourrit le monde. C'est le Congo qui fait avancer les progrès techniques, sociaux, développement du monde. Les armes beaucoup ya Congo. Donc, Mouto a gagné Congo à cause les plus puissants du monde. Il y a des guerres na Katiwana, les Russes, les Azali, les Chinois, les Tikalisimate, les Allemands, les Anglais, les Français, et bon, les Belges, les colonisateurs. Et dit nos images, à une communauté. Les Belges, ce sont des colonisateurs. Tout passe par chez eux. Bazali, un centre névralgique, les Belges. Donc, pour côté na Congo, pour toucher Congo, il faut passer toujours par les Belges. Donc, les Belges, donc c'est comme ça pour la Bango. Alors, quelque part, ils ont un terrain pour faire une richesse, pour faire avancer sur le plan technologique, sur le plan social, sur le plan développement. C'est comme ça. Mais monsieur Sou, net ba flamand, baza contre ce qui se passe dans le Congo. Talaka lobby, ba policier, na biso de père, ba policier, ba messani na biso, na ba passion tout ça mais on se comporte pas violemment, contrairement à ce que les autres disent, tout ça va violenter. Mais le fait que colère voilà tout ça il y a beaucoup de biso commis en danger et les autres qui ne s'y à plus de 95% ceux qui n'ont pas beaucoup il y a Rwandais qui gérer biso qui gérer qui kabola biso qui kota la carte na biso côté na biso to bomana biso na biso bandeko colère wana et ça la explosion la carte na biso il y a un monde qui manifester mais les Belges la police belge va dire que nous ne sommes pas violents. Alors, par conséquent, ceux qui ont été lobby par exemple, par possibilité pembeni pena par possibilité pembeni à faire le tilo. Bango moko, par possibilité pour les babiki, de comprendre bino. En tout cas, vous vous comportez comme des gens qui ne sont pas agressés dans leur pays. Beaucoup ça là. Sur quelques mètres. Quand on la tata on a bien. Un tricheur, un patin, un usurpateur, un pyromane paupier. Pas comme belé. Pas comme belé tout précis. Un placebo. Quelqu'un qui essaye de régner sans gouverner. Une girouette. Donc, Moutouana, aïe, naïe pour la mission de message de Bolongola na mitu bandekolangai que Félix aza pour biso. Oh, aza ndekonabiso, oh, avandi na Bruxelles, avandi na Belgique, toyo ke la yeto ya baye. Non, 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 non. Ça ne passera pas chez nous. Message de pour la personne de la mais tout ce qui n'est pas capable de kilobi, nous sommes au Moni à mon image. Pour la Taliban que nous sommes, ceux qui vont penser que c'est eux le roi ici, c'est nous le peuple. On est des rois ici, la Belgique. Voilà. Donc, nous allons le récupérer, nous allons le réapproprier et qu'on sonne à la maboko na congolais. Félix fina eza molaïté. Félix fina eza molaïté. Ba tout tu wana Hippolyte Kanambe. Tôt ou tard ba ko ba samba ba ko ba tina ba CPI. Ingeta bisika ni besoin ni to ko mi balasima. Mais to zali kaka. Ça que le commissaire le yali.
Pepe mokonzi wa Isa. C'est ça le comme ça la clôture là. Fonctionnaire station lelo. Bon. Mbot na bande konos Holanda ouais c'est pour Isa Pepe mokonzi. Toé awawa pona ko lakisa jalousie tene bani bazo kanisa. Yolinke bande kona biso ya ba taliban to benga kaba mais un peu ko na conscience. Bitumana biso ezali contre Félix, c'était mais bitumana ezali contre Misala et Félix. Si nous sommes là, c'est pour réclamer la justice. C'est pour dire non à l'impunité. On ne peut jamais accepter Batoro Babomi Mboka, violer les Congolais, Yibi Mbongo, Babomi Congolais. Et ces gens-là continuent toujours dans la carte de pouvoir. Et l'autre côté, c'était Félix a sali bakor na ye na batu na ye et engagé Mboka. C'est-à-dire alala la muki albi que yo na okanga yo te yo na okanga yo te na okanga yo te. C'est comme si finalement on salama na carte chambre na ye, donc c'est à lui maintenant de pardonner ce qu'il fait, de condamner ce qu'il lui fait. Nous sommes là pour la justice. Et tant que ça va que combat osama molimo, on nous traite de tous les noms. Tant que ça va que poto ezali lokola mambele kana Congo te ke awawa Félix a jamais causé la bienvenue tant qu'il a continué pour protéger les Rwandais. Tant qu'il a continué toujours na impunité zo salama a jamais causé le bienvenu à la poto. Nous ne sommes pas déjà jaloux, tout ça contre tout finga été mais to yé ko réclamer aux ali ba droit na biso la justice. Il y a plus de 4500 personnes. Plus de 4500 qui vont dans la province. Il y a eu plus de 95 fausses communes. Le dossier, personne n'en parle. Donc, via Congolais, ça n'a pas y a Félix. Donc pour Félix, pouvoir naïe, ils ont la valeur pour les cafés à Congolais. Le 19, le 20, le 21 janvier 2015, au Chabo Azali Kassayen, à Boma, plus de 450 personnes ont été en fausse commune à Malogo. Il y a eu 82 fausses communes. Et Bobo Sanate, massacre, ça mène à Congo, il vous souviendra que guerre et Salamaka na Makobola en 2000. Oyo ba Rwandais na ba Ougandais ba bunda na 4 ya mabele ya Congo. Donc c'est comme deux ans na kati ya mboka Belgique wa ba français ba yina ba allemand ba yoko s'affronter na kati ya Belgique, ba bomi ba belge et makamane l'équipe 42 mwana. Masolo na zolo ba esalama na kati ya mboka ya ngana yozo tala ba. Plus de 2000 personnes qui ont fait un affrontement à Ougandais, na Rwandais na kati ya Congo. Donc Potala, Binomoko, Batouana Bazali et Pini, jusqu'à présent, nous avons touché Bangote. Marambele Kana Congo, Bandekonama et ça la passe. Et ça la passe parce que Bandekona Biso, Tobenga Bataliban, Bazo comprendre que la situation est en Bokate. Dans la puissance de Bandeko, personnellement, je sais que Félix n'a pas en tant que moto. Ce n'est pas un mauvais. Félix n'a pas moto, ce n'est pas un mauvais. Mais par rapport à l'accord où il y a signé, par rapport à ma solo na salaki, il y a un momni azala singala kingwa kosa eloko. Oh to salaki lobby bande konangai. Les alaki message très fort pour l'action de la communauté internationale au boyo qui est pendant partout. Bataliban au baganga pendant 9 mois. Baganga pendant 9 mois. Nakati yaba. Merci. Bataliban au baganga pendant 9 mois. Bato sa ba vidéo que bakobeta. Hier, ils allaient qui moment moko très important au coup à s'affronter n'enga balobaki batu nyoso wana nata morota monalaki.
Félix a un rendez-vous qui est hyper important avec négocier avec un entrepreneur belge pour investir dans le Congo. C'est-à-dire que c'était vraiment un rendez-vous officiel. Oh, il fallait que quand même il y a tous affrontés. Il y a eu une dizaine de voitures, il y a Bambila, il y a policiers, voitures blindées, il y a armée belge, hélicoptère, pour protéger Félix au lobby Kazali béton. Fatih béton, mais il fallait que Fatih béton à Salamamou. Fatih béton, mais il fallait que Fatih béton Abima na libanda atambola librement. Après ça va tenir son mot parce qu'il y a le président congolais de Boloba. Pourquoi Félix ne pouvait pas Kobima Bosso congolais? A quitté la voiture na yelongina c'est a kokita kotomba la boete a to pesa mbote na mire esika bato azate mais soki na gauche ya pesi na droite Sony du jamais vu na combat bato batelemi libanda de 8h à 21h sans kolia sans komelelo etikala osala matin na combat de 8h à 21h libanda tozeli Félix tobandi makambo nyonso wana. C'est pour vous dire que chef n'a combat à la raté, leader n'a combat à raté. Le combat c'est un état d'esprit. Oya quoi il m'a remplacé. Parce que tant qu'il ne peut pas vite abandonner le combat, histoire à Congo à la raboité. J'attends souvent les talibans. C'est qui au juste? Ouais, moi n'entends Ngoyi. On posait question on a. Talibans, ils sont extrémistes. Les extrémistes, plus, ce sont des terroristes côté Afghanistan, côté Irak. Donc, ce sont des extrémistes, des terroristes. Un extrémiste, c'est quelqu'un qui a toujours raison, il a raison à la place. Donc, le Benga Bango va Taliban parce que pour la Bango, tout ce que Félix fait, tout ce que la famille Tshisekedi fait, c'est normal, c'est bien. Donc, au jamais que la famille Tshisekedi, encore moins à Félix, tu ne peux jamais critiquer. C'est-à-dire que tu peux être loba. Donc, balingi biso nyonso tozala toujours na sima ya moto. Lelo rendez-vous na bango za nini? Longue histoire. Le rendez-vous na bango ezali ke Félix akokutana na groupe ya bataille de pes oyo au moins 95% baza ba Kasaïen. Je n'ai rien à voir dans la province ya Kasai, mais ezali ke yo za président de la République, pourquoi rendez-vous na lelo au moins 95% baza ba Kasaïen et puis batoka ya parti na yo. Donc oza président de la République était, oza président d'un parti et tu humilié yo nenge to prometaki yo ceux qui coûtent ça na mboka oyo koleli to humilié bongo na France na Allemagne aux années. Donc bande kunangai tant que ba Rwandais ba continuer na Congo, tant que injustice ko continuer, tant que l'impunité ko continuer, Félix ne sera jamais le bienvenu ici en Europe. Oya ko zorona nengazo zongo italien, nous ne sommes pas contre Félix, mais nous sommes contre cette démarche. Ande konanga bomo tozali awa to ebele to pusa malembe ataso tozala mukie to sala action moko boye bakoyoka ngo lisusu moye lelo action ko sala malelo boyoka susa ngoma minga olobe ate ingeta check ingeta zonga l'occupation. Toboy occupation na Congo. Ba Rwandais balongwa na mboka na biso. Complice na bino na ba Félix Tshilombo wana tolingi yango te. Occupation balongwa. Ezali ka Kabila ndazo gouverner. Parlement Félix Azala kibokonzi kuna te. Ezali bato FCC batondani wana. Donc il y a l'Assemblée nationale, ba corrompu, bato oyo, ba bomi mboka, ba voter ba sénateur, pour ba passer ba wombongo. Mboka ekufi.
tokei na comité ya bagouverneur kaka ndenge moko bagouverneur nyonso ya FCC bagouverneur nyonso bazali ya ngambo mosusu ya FCC ya IDPS ya MS eza te donc bino nyonso bozomona mpe bozomona te toboyi occupation ya barwandais continuité ya Kabila eza Félix continuité ya Kabila eza Félix tokondima yango te non à l'occupation ya barwandais non à l'occupation ya barwandais na Congo tokoboyi yango barwandais bazonga na mboka na bino barwandais bokende tolingi bino te na mboka na biso ya bakoko bokende na mboka na bino bozonga na mboka na bino tolingi te yango topesa makambo oyo non à l'occupation rwandaise na Congo 20 ans occupation na occupation tolembi tozolinga bolongwa tobundisa bino bolongwa tozali prêt ya kosakrifie nzoto na biso makili na biso mpo na bino barwandais na moto oyo azokosala continuité ya occupation ezali Félix continuité ya occupation ezali Félix Tshilombo azokopene barwandais baokipe mboka na biso tala sikoyo akamati ba-FRDC bakongolais ake kotika bango na Fizi baboma bamaimai bazokufa bazobunda bukolo nyonso bazolinga basilisa bamaimai barwandais basoda barwandais basoda ba FRDC basangani koboma bamaimai bake kobundela bamaimai bazokufa bazokota koboma kosilisa bamaimai nyonso ezali complice ya Félix complicité ya Félix azokoarme ba FRDC na kati na bango na barwandais azokitisa bango na Fizi bakende koboma bamaimai bato ya défense autodéfense populaire bamaimai bazokufa yango wana tozokoalerte monde tozoalerte communauté internationale tozoalerte parti nyonso ya Congo batraître Félix azokoarme ba FRDC azokoarme ba Rwandais bazokita na Fizi na Bukavu kuna koboma ba autodéfense populaire bamaimai oyo bazodefendre mboka kuna bazosilisa bango na baminduki yango wana tozakolela tozakosenga intervention ya communauté internationale batala extermination bazoextermine bamaimai bazoboma bango na barwandais oyo bazokobundela mboka na biso mabaye na biso kuna na este bamaimai bazosila na bitumba ya barwandais na FRDC ezobundisa bango yango toyei kolanse appel wana communauté monde entier boyoka non à l'occupation rwandaise non à l'occupation. Merci, je vous remercie, tout le peuple congolais, merci, je vous remercie beaucoup. Oui, bandeko nazongi parce que message mozali important. Bandeko baza musika ya mboka ya awa na biso ya Belgique. Bayebi makambo eleka te. Hier, peut-être baninga mosusu balekaki balobaki yango mais foto luka tobeta sete nango. Félix aye na rendez-vous moko fixé za koengager mboka mais amemi ba Rwandais na kati ya délégation na ye. Chose incroyable. Et lorsque tu vois que le Congo est sous-occupé, les gens pensent que c'est un slogan. Quand on dit que le Congo est sous-occupé, les gens pensent que tu as la jalousie. Personne n'est de Rwanda. Comment expliquer que il y a Congo, mais un Rwandais na kati. Tokangi Rwandais n'a passeport congolais, mais délivré à Kigali. Passeport congolais délivré à Kigali. Na isalamate. Comment expliquer un président de la République à voyager dans Mboka Mpaya, à voyager dans Vieux Bapaya et Mpaya ni Rwanda? Pourquoi Azoki avion Yangola te? Pourquoi Azoki avion à Congo Brazzaville Kaka ya Rwanda? Posons-nous la question. Pourquoi Félix n'a pas eu la possibilité de prendre l'avion du Congo Brazzaville que celui de Rwanda? Pourquoi? Pourquoi on a vu ça à Rwanda? Chers combattants, s'il faut négocier avec vous pour les intérêts de la nation congolaise,
à qui il faut s'adresser ou parce qu'on doit se mettre sur la table pour vous démontrer notre plan. Autant un message, démontrer notre plan B pour le bien des Congolais. Ndekonanga mwenakanga ngoy. Idée nayo, moi personnellement, moi je ne peux pas décliner ça. Moi je ne peux pas décliner ça parce que même Bandoki va vendre Basolaran. Donc on peut discuter. Nous on est ouvert à solo là. Facebook nangeza luana, beta pepe mokonzi waiza umonanga. Peuple mokonzi waiza umonangai okomeli ngai soit ngana okomela. Mais le problème est ali boye. Ata soki to vani to solo li. Est-ce que Félix a le pouvoir de mettre en place ce solo là? Est-ce que Félix est pleinement président, il y a qu'à mettre en place Mme Toko Solo là? Kovan Kosolo là, c'est pas mauvais. Kovan a discuté, c'est pas mauvais. Mais déjà dans la musique, avant de faire nous, pour la justice, on fait la justice. Ce que vous devez déjà savoir, déjà en gros, nous, on est en train de revendiquer ou de réclamer la justice. On veut la justice. On n'est pas contre Félix. C'est notre fils, c'est notre frère, un Kinois tout fait de père et de mère. Nous avons marché à Belé à Bruxelles, à Nyokaminaye. Voilà, message de Kataki. Donc, Bisso dans l'ingé déjà oyeba, démarche il y a justice, on veut la justice. Tous on a besoin que bateau baboma qui bande collapser ya kamwena sapu. Bande konabiso ya ba Congo, ya masaka mu Congo bila, bande ko ba kufa ki na o ba ta fos comme na maluku. Ba aussi ba tunyo so boye bi ba kufa. On veut juste la justice, on veut la justice. Nous voulons la justice. Nous voulons que ces gens soient punis. Le développement d'un pays commence par la justice. C'est la justice qui est la clé du développement d'un pays. Là où il n'y a pas la justice, il n'y aura jamais le développement. Il faut que Batomba ça la finisse. Mais tu as ouvert à Torosolo. Ça, ce n'est pas un problème. Tu as Torosolo là. Nous avons en France, il y a depuis lobby, toute la journée, toute la journée. Nous, nous avons constitution de Sengabiso. Nous avons la Félix parce que nous avons constitution de Sengabiso. Et en plus, il y a mon papa Etienne Tshisekedi qui prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Et puis, se prendre en charge, c'est pas mauvais. Et en plus, bino moko boyemba ki ya chichi zongisa ye na Rwanda. Ya chichi zongisa ye na Rwanda. Siko nzembo wana lelo poposa na yango yasu na tina te. Ya chichi zongisa na Rwanda. Ça n'a plus de sens. Bande konanga potala sima bozonga mutu ya cela 3-4 mois. Ah wawa. Boyebi combien maman Martha lela tina ba chaîne de médias internationaux ndenge bakanga. Vous avez tout oublié. Et encore, na kati yanda pour Etienne Tshisekedi baye basumbeli basani. Na kati yanda pour Etienne Tshisekedi. Na kati yanda pour Etienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi président. Bakoti nanda pour ya papa na ye. Basumbeli banzungu. Et vous trouvez ça normal, personne n'en parle. Nous t'en condamné Bangwasati. Na kata permanence à IDPS baye batumbi 5 personnes batumbi bango. Biso tozo komito luka justice na bato IDPS. 5 personnes calcinées na kata permanence à IDPS. Bande kolanga botala siba bozonga bato bande kwa IDPS. Félix Tshisekedi président baye na ndaku ya papa na ye. Oyo ya vanda ki bande kolia ba omela baye bamsoda bamati na likolo batol bakoti na ndako basumbi na kati ya ndako ya Etienne Tshisekedi na banzungu e bato wana ata mutu moko te boyokata procès eza pasi biso tozosala likambo oyoyo mpona koluka justice ya bato nyonso lelo soki mboka ekomi malamu bandeko na biso ya théâtre bakonyoka masusu te
balandaka bavi na bainternet ezala susu te bomoni bamusicien bakuta okufa Arafat na age na ye tala mbongo atiki mais soko ozwi tabule azala succès koleka tika mbongo wana te papa ye batiki mbongo wana te bamusicien moko te bakomi na niveau bapeti wana badavido wana Kofi bobengaka mopao Kofi mopao akokani na mbongo ya Davido te mais Davido abimi lobi. Vous savez pourquoi? Parce que mboka na bango ministère de critique eza kosala. Notre combat c'est pour les artistes, c'est pour tout le monde. C'est pour les sportifs, pour tout le monde. Biso vana na biso na kokanga na maboko awa bon nasala te na kolia nanga. Nasala te na sika ko vana siko bande ko ba kona na mboka. Bon comprendre, nous ne sommes pas haineux, nous ne sommes pas des voyous comme vous les pensez, nous ne sommes pas je sais pas moi, nous sommes là parce que nous voulons la justice, nous voulons que ces gens soient punis sévèrement. Mbongo ya Congo ezonga, de bisona na Félix, tovanda totonga, mboka na biso ko ya ingeta, ndeko nanga mwena Congo na peso mbote na kozela suite na yo. Stéphanie Mayemba na monio Mote Ming Mayemba. Et dis nazo seka. Ciao.